Ba rumeur au Etambola qui est météo à Koufi. Je crois on a 2h du matin, 4h ou 5h bon benga ki omba moko yusinga ki non nazaka na hôpital mais na Koufi te. Nzamba sala ngolu obimaki biso télévision za ka radio te. Télévision za tolingaka surtout biso ba professionnels de médias to pesa information o eza fiable. Yango toye ensemble avec les amis on a accepté que à part ngai il y a des CO à cause en moi mutuna moko tomi balé à tunio par rapport à la santé ça pour évoluer ndengeni pour ne pas monopoliser parole topé sur parole ou s'exprimer comme ça bande comment ba tuna ba question. Ouais, pour ça une surprise on va surprise pour moi d'abord organisation au bozana organisation ya malamu elo aliboso na oloba bana banda nzambe nano apambola bino okende liboso misana mekende vraiment liboso donc na mali hôpital naza na ndako sur convalescent naza na ndako naza na kobima te naza na séance ya bakisi naza bakisi nazomela ebele na batonga mpe nazozwa et puis bamédecin bazolandelanga nano donc je suis encore à la maison. Alors, président météo, c'est vrai que Zobela, tu as Zobela dans le sacré milité, mais tu as quand même tout yéba. Ni ni zako tungi sa santé na yo. Bon, quand j'étais dans un hôpital, dans la salle de crise na kenda ki bon, maladie ça qui belé tamba salinga ba l'examen. Mais pour le moment, où ils ont tungi sanga examen balé. Na zobi matin na ndako, ko mara so ki ko kenda hôpital ndé tout joyeux que tu vas à l'hôpital mais si on a bête tout à tina quoi faut aussi banga pema ezo salanga makasi pema vraiment na ebate pema ezo thérapie et puis tension puis ezo sala ko le déranger nga sous makasi donc mon ngamo ko bank sanga eza ki libomo so na mo libomo diminuer mais pema na za rendez-vous sur un médecin lobby quand on a bien qui na butu parce que voilà la bozo santé on dit au pématé a bien un médecin a psinga vendé na tonton ambulance ya ozo na ndako so ba ozo ndé to ba pourquoi permettre ça ndinga en tout cas ba salenga besoin général donc le médecin ya ngwa pe mana attention des autres dérangés. Merci to landi malamu lobi ezali tension pepe mande ko tungisa yo mais to ebite bato na bato bazara na ba organisation na bango to ba structure na bango alors to ebite ozali moko ya ba comédien monene na mboka na biso est-ce que ozali kozwa soutien to pe structure na bino to pe to benga ngoni TPC to ka kosiko loko nini o bango ba yé déjà ko sala pona yo en tout cas na moni ata moko te à part présence Aïsaï, nazo sunga na musika, présent la Dili Sobe, et puis initiative plus ya Maman Olive, présent Massamba Tokanisa, puis na ndeko Ted Tendai, na groupe nanga wa menga na hôpital, Moïse Mutumosi, donc namoni ba association moko te, ata moko te namoni mais na plus bango balingaka ka okufi nde babandi ko saba réunion okufi nde babandi ko saba bitumba baba wela ndinga bakabola mbongo yo mona matanga ya dadi na yo ki bondi ba sepela ite baba ka nde dadi azokufa ba mbongo po bakabola famille dadi bakangi mbongo tinde na yo ki sali mabe kuna seki bande ko zelanga bela kende po ba mbongo moi pe ba belle vie pa ko soutenir nga belle vie de fois utala ngai papa oyo nani makai non pas makam tito batasi ala bandinga na théâtre la ta coupable nani mabanza Blaise Mabanza pe donc c'est ça bon l'état congolais modelo bakishu bayaki président Caleb pe on soutenir na musika l'état congolais chaque Congo benga ta 3 fois 4e fois na epsi na yambe souté parce que
yazwaka identité na yo bango nyonso baza ndenge moko azwa identité azwa bafoto abongisa deja so nakufi moko ezwa mbongo mais lokola naza mvi rien lobi na butu fali mpo babenga nga toswai na ya soutenir nga oui parce que hôpital nazalaki liboso ntango nabela lokolo wana mbaso fali mpe afuta hôpital na ngai et après mai mama olive azwaki ngai batiaki ngai quelque part tozalaki na Dadi Kambala et après lokolo tozalaki maladie moko te ye atikalaki na hôpital azalaki ngai nakendaki bakongo lokolo esilaki mais lobi na butu fali abengai ngai susu nana na boduga donc nakokufa te nazali toyoki olobi bien que ozalaki nde maladi ozalaki place moko oyo olobi mpe kombo te contrairement na barumeur eza kotambola bato balobi ke non Dadi Kitambala ntango azali na hôpital epuis ntango akufi bato baye vraiment kotala te parce que bango bayokaki au moins oyo ndeko azalaki la morgue yo ozali kosala baspectacle na lufu non nakendaki lufu eza contrat oyo nakenda nasala mais lokola mpe nakozwa traitement kuna na profitaki nakendaki ezalaka un jour nake mercredi jeudi na ntongo nakomi vendredi naya kozonga donc mpe mande eza mpe bandenga vraiment donc nauti mosika kosala spectacle so moto aza na soki moto abimi basalaka te soki moto aza na morgue comprimene mpo babimisa basalaka mpe spectacle te mais ndenge azalaki na Dadi Kambala ndenge azalaki na ye parce que lelo songa nakenda poto na nga liboso nakenda parce que nake 6 fois poto liboso c'est Dadi Kambala moto asala to atiaki ngai na cope et puis asala to ayedanga na longa place nazalaki tokenda ye malheureusement yakenda ye te nga nakenda ye na place na ye donc c'est grâce à lui donc bafilme na ngai nyonso tout Dadi atournaka donc c'est ça ngai Dadi marka ngai ebele mpa na ngai donc nakoki kosazarde te na tata oyo ayaki aza moto monene nazalaki moto monene na mboko moto monene otangi babienfait ya Dadi Kitambala toyoki mpe bakoloba ke mwasi na ye babengani na ndako na bana azotelengana alors ozali mpe moko toloba kozali mobali mpe ya Gisèle oyi koloba nini par rapport ya acte wana bon makambo bavexo eza ebele oyo bazalaki so na ye ndako moko te azongaki kaka ntango ye akufi ntango azalaki maladi mais tout ça babenganaka kaka te omoni mama lesonga naza na boti na yo bana oza deja madame nanga ata tona baproblème ntango tolingana na biso mibali so tona baproblème tobongisa biso mbaye ngai naza na ndako bokutinga nga moko ndako monene oyo mwasi aza na ndako te wana eza po d'interrogation mais lelo soki nayebi te po baluka bato bakufa po bakongola mbongo so nakufaki mama basunga biso biyokasi biloko aketika banani antepese te akotika banani te akotika ngo mpa ya famille na nga oyo mwasi na nga azali mais est ce que famille baluka babengana mwasi na nga po lelo toza mwa makambo mike donc mwasi aza mopanzi na yo donc bino bokoma mipanzi na biso so problème eza foto oyo bakokabola kopartage mais soki eza bo babengani nde nazoyoka parce que nga nazobima te naza na ndako nde nalamuki boti lobi nazaka na ndako so tobimino mpa na kuwa koyoka mpe mandenge esalanga mais so babengani eza mabe papa meteo koyoka yo ndenge olobi na bapema ozoloba ezolakisa vraiment oza malade taki ya patrimoine ya mboka message nous pour s'adresser na gouvernement congolais parce que tozomona bino touti ko leka na ba événement oyo bato basungami na poko esali ba trouble yo oza vivant ozozwa lisungi te message nous pour s'adresser na gouvernement congolais précisément na président de la République na mwasi naye sans oublier pe muto message déjà ko sunga bino mama Olive na minute o lisungi nini yo za na ngopoko ya kozwa yo ko kena na mutuka ezoza ka solution tozo continuer za malade toza na ministère na biso ya culture et art baonde bakoko sa ba démarche na éviter ce que ça exister yango nde likambo parce que na éviter so chaka ko wasala kuna parce que makambo surtout bango bayebaka te c'est pour cela batika charge pas maman Olive maman Olive o baloba mabe pona nzambe fo apinir bango parce que atika te parce que nde pe na beli boy nde na hôpital examen na sali chambre na ola la 2 semaines c'est $50 bakis na ozo bilo ebeli na sali c'est maman Olive pas contribuer so maman Olive va te peut-être biso peut-être tozate yango aloba mabe pona ye nzambe fa apinir bato ya leta biso tosala mosala na biso toza biso bajoueur te toza bato toleka na tv tokota na ndako ya bakonzi sans ke tobeta porte so ta telefone na ngai nayebi ata na 50 généraux
bagénéral bombele batango fort bakasongo baelvis bagénéral ebele bako bave oyo papa Stasi noko vraiment ya président propre nana nga yebi biso te nationné monde te menaki 14 pays na 14 pays nakenda ezaka fierté ya mboka na biso nazala na drapeau na nga RDC donc naza awa nakota na ndako na bango sana beta porte bango mpe baya mpa na nga sanke babeta porte bino boye aporte eza ofongama te. Mais président nangi na mentionné lo moko ozo faire partie réellement na NTPC, Association nationale des théâtres du Congo. Je crois que le 27 va préparer à NTPC vous avez un président Massou, mais on se pose des questions depuis que tombé malade. Tout le monde a président Massou, tout le monde a président Lombete, tout le monde a Nimbali Osombo, donc comité wana ba oxygène ba ozalate. On s'est posé des questions de Barimer et Tambola. Est-ce que au salaire bango ma bête ou peut-être bazana kanda moko envers yo pour subitement comme ça au beli ba on marquer présence sa bangote yebisa biso non ba imboka ba yoka au salaire bango ma bête nini. Bon elobe d'abord aza yana ngai baya bazami balé elombe ya ndimos hein tsakalaza na bureau na bango muto tozala na presque chaque jour abenga nga na téléphone ko ta appel na ye ndé na obela bonne bisibino bien que profit za na noté ba oya te po profit za na noté so ba ki o didi ki noana oya pa meteo lobby po ya otika enveloppe ba ko miye la vente didi ki noana ya ba bi que maman Denise oya pa meteo lundi bango dimanche ba musu ba ko lala pona tongo ba yamba ye ba que maman Oliva zo ya pa meteo ndinga za ndako ba oya mais le kola siko bénéfice ya te zo comprendre ngate bénéfice ya te biso to zwaka lisungi ya suka kapona bino ndenge boyebo oyo eza lisungi munene parce que muto ako tutsama awa baba météo santé benati ndata pare attention ata pare batela ka sucre ata to ndela ta attention maître mais bango nazo mona ndike profit pa ezape ka bango mokote talo kwa mwana mkelo kwa sai aza leki na bango mais sai tana ba boso boya ki wana a partir a poto a wi ke ya dans l'hôpital et le lobby a tuni ngona numéro RTL man ba atinderinga mbongo na téléphone et sungi vous comprenez azela ite ke na ko masoki ndeni association belé ze belé non ke ze belé baza pe informé mais ça manque de volonté des apana bango dans bolingo ezati yangwana na ebité ngaza na yolo place pona oya ces transport belé donc vraiment c'est ça mais tsaka la mo azana comité directeur ba benga oui tsaka la zana kati voilà pour pas météo problème sur les amours les lots ont béni de souffrir. Qu'est-ce qui fait que déjà on a un grand artiste, qu'est-ce qui fait que bozo profite en fait c'était dans mon salon bon ça là va succès à minene mais quand il y a un problème tout le monde se retrouver en fait na ba vie na bino mo zakana de l'autre côté laisse-moi le dire parce que tout le monde même papa Célestin Massa c'est avec qui na télévision tout ça la production té lelo ba place on a ça la production on a ko tambo on se kufa to kuma na ba chaîne ezala ka l'artiste azole ka batata te fo ba chaîne futa biso siko comment il faut futa chaîne ozo comprendre yango mona ba koma benga ba artiste komende ba mandia pona nini ndena za ndako boy nzamba pesinga chance oza manda ka muke boy ezabe na ba yene na ngam peut-être baza ngote baza pe ko vendre pa na bango siko tango za na kombo zo kombo na chango na relation muso ana na kombo ana na relation te ozo mona lelo na kozala tana beli awa surtout tozaleka batata te peut-être na kufi bat ba soutenir nga pona zo batraite mais zaka batata te ozomona musala théâtre eza musala ya mbongo surtout être on doit ba CD au mona bo major bisali di batiti kalu ba ye bo sali ba peso $500 hein ba peso $500 oye na ngona ndako parce que so bazo bengo mingi ozana mbongo to ina ba compte na banque mais siko zonzingi ekufa alpha bokoli sayaka susu atuna sote zonzingi ekufa et comme biloko ka ya internet lelo soki nsaka la zo tourner
ou bien kinga bobo nani bazo tourner so na ke ba bi via ba pe encore transport tant l'argent à transport ce transport na obomba ok tant que so tournage pas na bango faut ça quelque chose de kuta baninga ba bi que président moi mais là c'est que c'est toi na bon côté pour tous bien organisation zate à partir banda ministère na biso même au filé na sokoda est-ce que aux bon on lelo bango bazo beta na makofi kuna ndeko meteo mama na nga ezali boye yambo ya ko banda motuna na pesi ombote na komba biso Stevie amen na lingi kotuna yo boye ngonga oyo tango ministre ya art et culture abengisaka bino bokendaka est-ce que bosi bosumetra bapasi na bino to bisi elamba bosinga na biso ezali na promete moko artiste moko tozala pe na tozala pe na concert soki tozongi mwasi bakotali bana nigérien totalaka bafilme na bango na télévision ozomona bongo acteur na bango na poste te lelo bakonomme oyo après 20 jours balongoli mais aussi qui bolobaki ne déjà papa tala biso bo annoté yango tant balongoli na kanda olio azo ba dossier na tika mninga ya okuta ajo pa kenango ozomona siko bo banda so ya zéro boye bazu su ministre miso batie boye ko lobane susu tant balongoli na 18 jours akenango donc tozozonga sima ba Nigérien baza ko avancer pourquoi baza organiser nga azaki na Nigeria tukendaki na Bill Clinton tukendaki bene Nigeria ministre na tilo azakaka ozomona et puis basoutenaka ba groupe na bango mon lelo po biso na kisasa ozona ndako ko tourner bando banga so papa ndimaki mama azaki ta ye mama sali zuwa na ba actrice nyoso bazawa na kezana moko aza mobali ya papa fa benga na bino bo tourner te so mama ndimaki papa azaki te ozomona bango no Hollywood na bango basala ndenge ba Americain basala ba sud na Nigeria batourna suna baba te ba okanga yo basala ba site na bango bosa ba film no kuna et puis bazo futa bino ndenge sa sème biso tozana poto awa sokoda ndenge zali ozokombana mama bref organisation ezate banda na ministère c'est pas avi na biso ya bandi wa mwindo nani oyo nini oyo association bozo totanga wa kombani yango bolobi wana organisation ezate sikonde nazawa ça fait 2 jours nazongaki na hôpital nazalaki te mina kenda hôpital mo bomona baba ils en face nanga ba traiter nga na butu 2 fois attention ngai komaki 21 ozomona attention comme 21 et puis si crepe matai makasi bon ba bisinga elo na biso ebisabino bâtiment ker nanga pesa malamu te donc il fallait avoir 60 quelques mais nazo kende na ba 30 quelques ezama be fona zong sa bâtiment ya ker na pesa bien te déplacement ni bana mboka ou nani au salon question qu'ils ont singo ko ça paye appel parce que biso toza wana pona deux bato ba kozali bango ba komona eza la même étape ya mona ko pe ko pesa pona ve dudu ga fora kufa pona magama déplacement wana dudu ga fora sengi ba de pas faire déplacer ba mona zo sala crise kufa ba misi document kende ozomona ndege zawa o nyonso tout nga naza mwana o nzambe a permettre te na kufa parce que o nzamba kangi moto mokila fungola rate naza na ba pasteur na États-Unis na ba pays tout bazali pasteur be malekani on a pesi mboto na États-Unis pasteur Patiebo ya na ngai na Allemagne ba sena nzamba zotika ngate ba minga ngala ba ko ya ocho ki se son nzamba bi non ki soane ko mamai mais son nzamba bi kenda ba seconde oyo salanga bo batma ke pema oyo sala na attention son nzamba bi ezolongwa ka seconde bino boye awa elongwa na moni muto oyo atazo mbongo na yo ba na habite o charge batikala ka mutu moko boye big charge batikala ka mutu moko awa o tikala ka mama life ndeko balandi papa mais toi bela pema attention trop ko le bisa mingi batma ke moi emokaka pour la papa météo dernièrement là le ministère de culture et art tozalaki na papa masumu na oxygène na adjoint ya oxygène mais bon bakendelaki mingi oyo ezali manifestation ya bacomédie kozala le 28 mais namonaki baexplikaki maladi na yo te ni maladi ya mama makila ni maladi ya mama mosusu aza pe maladi bongo est-ce que boza mama na bolobino nayebi te so bapesaki yango saisai peut-être nga ozala bien antepession so bapesaka ata saisai omoni mama exemple moko bokoki kozwa mokonzi ya mboka président so aza na mbongo te
botia comme président est-ce que bon samoka alukana ni yenan même beaucoup mais c'est même chef à quartier vous comprenez et là on se bonga bozo moto azana moyenne no botia dans ce premier temps ba moyenne yeko sunga bato et après eux bando ya bando récupérer ndam ndenge ba président équipe batalaka asu ba jouer na ye na mbongo na ye et après era oteka wana hein a ko récupérer na ebité ba beta masona bisote nesna isino ba bazana elo mo pa na bisote talaka ba organiser journée théâtre mais ba malade bazana bandako siko ngani nazawa bala msu bazana chambre ba ke classe te pona nini minerval ezate mbongo zate beaucoup tinga na repa mama bango azate poni mbongo zate papa ko la pesca exemple na peut-être kimpo mbongo zate siko ozomona ndako oyo fombongo menaza awa ya ona bi espoir kaka pa nzambe ndazo sala nyonso ndenge babeta ki diso na biso te babeti ya bango parce que bazana intérêt que journée théâtre so ba ke ministre bimisi mbongo ba s'occuper na eosunga bango olandi mama ba yo beta te ke meto azo bela ba osinga bango ba ordonnance l'état ba ko ordonnance ça l'état ba zoanga ezo bango temps OK wani eza direct na ebite so na répondre mabe so ki bazangi na souci na biso ba ngai ba pas beaucoup de na ministre ba nga beta mais bino de bozawa ba tabe mission o ba msu bandeka ba président bazawa bandeka mama Olive bazawa bandeka mama Denise bazawa bandeka ministre culture azawa ba benga ba yesa ba ke non mama makila ngape no ke azobela makasi bato kuto benga bato te bato banda ba benga petit moko sous super dans sala accident à théâtre awa fa ba katelo kolo ba $500 azobela makasi loka kombone epe yebeli makasi te mo ba s'occuper na ye esate ozomona bango kutu bazana ba poison nga kutu poison esate bango siko ba s'occuper na bango ndenge ni pe ba poison ne longwa c'est ça donc Nzambe vraiment. Je crois, merci beaucoup, amis internautes. Je crois que le président Météo a répondre à ma préoccupation. Au nyonso to soumeta qui est na ba question na biso. Merci na ba au nyonso ba pesa ki biso attention. Je crois que toloba na bino télévision et radio té. Et nous on continue, on était là avec numéro na fois pesa parce que ça important. Et to senga bino visite au ya ba professionnel de médias auprès artistes Météo. Et ça en 20 ans. C'est juste pour nous. C'est une forme, il y a SOS. Président Météo, c'est vrai que à cause de la bonne humeur, na banda kunabino. Je crois que dans l'église Moussou par rapport à la confession, biso to aba chrétien, biso to aba témoin, je vais te yoka banzembo te. Mais au moins théâtre et sangisaka, ba etini nyonso, ba tribu nyonso, ba église pe nyonso. Président Météo aza awa. Aux ans à $200, $300, $1000, $5000 qu'on soit pris en charge naï. Parce que normalement, biso boebi côté soins médicaux, boebi ndé zalara pas de tortue. Nazana kulutu moko azana poto. Asenga iba document ndenge nazoki hôpital nazonga makamba beloko bapema oyo ai baza prêt ya kozwanga na charge kuna. Mais pona zo visa awana kende e osenga moto abima aloba nazui mettre en charge, prise en charge, même à signer, parce que bon, ma caméra est foutu ma colonne à poto. À somme tabi que non, on a après, bazo un document va mettre à opé sawana, à sanksi na o iwan izoya, token en tout cas, nzambe pe au pambola mutuana comme ça, au lieu que nazalate. Numéro nangai est à plus 243, ba 9995 fois. Plus 243, ba 9995 fois. 28 et 11. So ben ozanga moko merci. Merci beaucoup, restez branchés.